Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Bonjour, bonjour, bonsoir. J'espère que non. La grande famille, vous allez bien. Bokota na nuto solo lae. Bokota. Bokoto, 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 la grande famille de BBC Mpoi TV. Bokota bandeko. Émission moko na otayi kokotisa awa. Ba bonjour, ba bonsoir, hein? Ba bon week-end. Émission moko na otayi kokotisa awa, eza na bandeko musu batuni mama BBC, problème ni nezo leka. Ndeko na biso moko asalaki analyse, asalaki sortie médiatique. Nalobaki yango na bike non, naoki ko citer kombo na yete parce que ye kombo na ye apesa déjà kuna na YouTube. Soko tangi kombo na ya ba chaîne na ba kangi. Ngai namonaki bandeko ebele ya famille bota batindeli nga lien wana. Misusu pe basi bakati kati à partir à TikTok. Donc elle s'adressait à Poutine, hein? Ya koloba que non, Poutine elle doit aussi agir. Qui sainte wana eza bien te, voilà. Alors il y a d'autres familles batumsou sa famille libota babi non maman BBC alobi bien, tu vois nani Belleville elle est trop silencieuse, tu vois yango wana bêtise ezo kobakaka et voilà. Ya onga na lobi non. Belleville a besoin hein yako ça la sortie médiatique te aya ko répondre sur makamno sur les réseaux sociaux. Bref, c'est au moins ça. Ah, on a eu solo, beaucoup de gens ont aimé beau partager. Beaucoup de gens ont aimé beau partager et ça vraiment bien. Les gens qui ont BBC Mpoi TV, qui ont aimé partager. Ceux qui ont s'abonné, ils ont sur la chaîne BBC, ils ont 20 000 cas, ils ont abonné et ça va vraiment bien. Alors, beau maximiser le partage. J'aime nabino et que ça la vraiment car abiso bien ça mais nabiso a pambo la bino. Voilà tout à aussi ça filme nabiso ya Assimé et qui n'a qui bien et ce qui peut bien. Bravo à l'artiste, bravo na ba artiste nyonso oyo ba accompagner qui vision ya Belleville. Bravo na bango nyonso parce que ba pesa qui le meilleur na bango et ba pesi oyo Belleville abanai koluka oyo abanai kolinga biso nyonso to binani Belleville, lorsque Azan a tournage, Aza au four et au moulin, Angaka, Bakter, Bapé, ça y est, Oyo, Azo Linga. Alors, Iratakapete, Iratakate, total film est assimé, et voilà. Bravo à eux, voilà. Bandeko, Bomoni ndeko na biso moi si Oyo bijou la reine. Dans les petits bino que non matière à bijou la reine, et Zanango est belé à ebélé. Attendant, bijou a kobima robando sala susu kaka ki jale luana oya banda ko sala. C'est une femme qui n'a pas d'esprit, aza mwasi moko aza immature. Toyo kananu tolanda nanu audio oyo hein, tolanda audio oyo lelo bijou la reine alobi hein. La patronne aza kaka moko. Bande ko mokili oyo tambola na samoyi oyo kama kambo. Alobi la patronne aza kaka moko. Boyoka hein tolanda. Bolande boyo kalisusu audio bijou bijou abima awa abenga Poutine la patrona
Bijou abima awa ya koloba si s'agit ata ya ke non sokola Belleville na ko sokola Belleville. Ngai ne naza bwe na ndimi na nga ki atalako. Na ndimi ki Sankara. Bozo yeba la grande famille parce que eza sur les réseaux sociaux. Eza maloba wana. Vous mona pourquoi toujours ba ke non monde ya ba artiste et comédien ba o bazo bebisa musala ezaka bango moko. Je crois analyse moko na sala ki dernièrement awa na loba ki ke non parce que monde na bango eza lokwa wenze. Oza ata sans papier okokota na yo. Ata oza nani okokota na yo. Ce que zaki ke non oza na papier na yo pena otangela ki yango classe. Be ba bijou bazata baza batu moto okonte bango na monde a comédie. Ba immature moko tout fait. Ne bango oyoyo na ba ibutu de bazo bebisa musala. Ce genre de personnes. Bolanda abenga Belleville patron la patrona aloba ke non nandimi ki mukala nandimi ki porte-parole nandimi ki Sankara nandimi bwe pona Belleville. Heureusement on dit merci à Dieu parce que Belleville n'était pas derrière elle. Belleville abane ko tinde na makambo wana te. Franchement tolanda likolo ya kolia na likolo ya komela yango ezokomisaka e porte parole likolo ya kolia likolo ya komela boyoki ndenge alobi boyoki ndenge alobi botika kokumisa bakombwana ya keno la patrona nini ba la patrona eza kolia na komela na tamulaka na kati ya jeep bomoni keno atata ngu Belleville nani Belleville bane kokotise na ba film te na otu ko yebisa bino ke no Belleville asala la sentiment. Elle est plus spirituelle. Mutu oyo azomona ke no aza pembeni na nga ye po na shit na nga. Aotala yo ti yo moko ko mi benda na ndenge kaka ye moko na nani na ibutu ba bendani. Quelque part to koloba ke no eza délivrance ya Belleville télévision. Eza délivrance parce que net na habite ce que eza na famille libota moko ayoki vraiment mutema passe ya départ ou encore ya bijou encore ya ibutu nga pona nga na sepeli nango pa bande ko bo aimer bo partager toza na besoin ya batu oyo ba ko accompagner vision ya star abi botika ba kamona ba komona ya la patrona nini naza kolia na konini et puis nazo tambola na kati ya jeep. C'est-à-dire que non artiste o babengi artiste ou encore tokyo banani bijou la reine ndenge azawana carrière na e asalati lelo azo sutuka jeep. Na banango bana bimi lobi awa na TikTok bango na bakomi bango nyoso ba véhiculer bana na ba utiliser ba mitu ba boutique ba nini yo vitesse o bana na TikTok mutu na mutu azana na car na e mama mukolo lokola bijou yo bima oloba na za Sankara na ndimi na za Sankara nga soki ko sokola Belleville na ko sokola Belleville nga soki boye ondima nyonso la patrona. Sikonga na tunaka bosala hango ndenge nini bozala na sasa ki bomoto boteka soni heureusement ezaka kaka no Belleville muto atindaka abane kotinda yo te e ko pakola pe Belleville buzoba te akoloba keno babane kotinda yo jakutu parce que ngani naza boye na yebi nyonso o s'est passé pour lelo se retrouver boye mais je serai sage na ba analyse nanga pour na protéger Belleville télévision pour na protéger Belleville na kozala sage omoni eloko osali ka soki Belleville asalaki yo mabe Belleville asali yo mabe te bino mabe o Belleville asali bino eza ya koloba keno akotisaka biso na ba film te Belleville ndenge aza wana biso tosalela keki jalelo bafutaka biso te. Mais il fallait dans nos conscience na bino esala ya koloba keno atinda rabiso te malgré bo koloba keno c'était na volonté na bino moko.
et comme bokomi kochola ki la patrona nae eza problème te ka bino nde bopesa ye kombo la patrona est-ce que belle vie ndenge azawana ba kombo nyonso to benga kae ya muta pichala ba tuna munoko lobi ke no bobenga nga la patrona bobenga nga Poutine bobenga nga boy te eza ka biso ba fan nde to pesa ke ba kombo wana. Alors il y a pas match bande ko bolandi je crois boze sous na chela bino boyoka maloba ya mama mukolo oyoyo depuis banda na ba CD na ba cassette ti lelo azo sutuka kolia na komela ti lelo azo sutuka jeep. Artiste comédienne ya complexé. Ande ko bolandi boye okomelanga te awa keno bo sala bango karate to sala bango karate to répondre il faut to zongisa ye na ba émission o ya sala o pe batinda ka été parce que place ake wana koloba keno la patrona lobi pe kozala keno batinda ka été lobi pe kozala keno wana botika makelele ya ke la patrona za la patrona te mutu mususu akende koloba susu et pas mutu mususu na oke su koloba keno aza la patrona. C'est-à-dire que non, bijou azambuma moko déjà bazaki basi ba timbeli bijou. Ba bijou bazaba tu moko boyoza na bango boye abebi solo masolo tout. Botaka na mutu mobima na libala koki ko maîtriser libala na été. Hein? Na oye ba te libala ngo soki asala kango pona ko prouver mutu pona ko prouver batoué, je sais pas. Siko botala na niveau ya âge na ye. Mama pe ya bana bana pe basi bakoli peut-être pe ba ki opese ba koko akoki ko maîtriser libala na été na monde alelo parce que monde alelo libala eza yo mwasi ndoko yeba ko gérer mobali noko yeba ko gagner mobali ko yeba ko vandisa mobali na monde alelo eza ko na tanya ba mama na biso te bazalaki bazo lenga bazanga malo donc bazaka sous mobali makambu nyonso donc bazanga se pendeni. Mais lelo tellement monde ezo kende na ndenge nango moi si pe kaka la bizaleli nana ko solola na yo okipe ko gagner libala na yo so muto bongo nana ko kina yo na ko maîtriser libala na été hein siko akozanga penza kaka ko ya koloba ba ni n'importe quoi o azoloba je crois na yebisa ki bino bandeko bijou azoloba loba naza na matière ya bijou ndenge azawana tout ce qu'elle est en train de ya koloba wana. Yango tango asaki sortie médiatique après papa Ibuto alobaki pona ye abimi azoloba bato ebele bakomaki na commentaire maman bébé ça lobi na epe mabete bino bo comprendre kité et après nde bokomi kozongela ngai maman bébé so zalaki na raison parce que abanai ko fongola pokete aso bois quand même bato bazo comprendre te azo ignorer babiloko mo boyo sa ironie moko boyo bino bo comprendre ngote. Et botala lelo jour na je crois c'était le jeudi dans ça qui analyse c'est pas le jeudi le mercredi naloba kinini nalobi ke non ndenge zawana ndeko mwasi oyo azoloba na sima caméra elle parlote azoloba siko biso pe to pushie aloba asisa tout o azana ngona kati ya mutema parce que Bellevie ne pouvait pas travailler dans mutuloko la yé là maintenant il faut to lobango vérité. Pour imaginer et banay côté ka image ya Bellevie neti na ndenge moko mabe ya koloba keno Bellevie atinda bango il faut to lobango bandeko ezam eloko wana ya keno Bellevie atinda bango ta futa bango te nde bimisi ye ndenge akomi lelo wana ye na Ibutu je crois na lobaki yango keno ngala za témoignage ngana za témoignage ya koloba keno équipe penza ya Bellevie ebenganga ya koloba mama bébé somoni artiste wana matière na ye ekoti oui sur les réseaux sociaux to boité mais omoni yo olobaka na yo ofongolaka penza bien olobaka bien et tout là mais a omona ngo neti famille bota mutezo tinda yo alors essaie un peu yako
réfléchir kaka parce que ezozongi la belle vie bande ko na retaki yango ngana ko bunda tina ti o ya koloba keno belle vie atinda rabatu belle vie atinda rabatu te na mona pe intérêt ya kokosa te nga kutu pe na yebi nga ne ba kosa te bientôt la kutu ne na zolinga na apprendre ata kokosa siko kokosa ngo na ko apprendre na âge au moins te que nous a passe ils a passé na âge na banda ko yekola kozala hypocrite na âge na banda ko yekola kokosa ça va pas ye biso to ko push ye abima biso pe to yaka ko yebise ke non omoni ndenge zawana oloba ke no ndima ki atalako pas de souci les loso ko na côté moko boye ce qui belle vie bana ko futa ombongo je ne pense pas que non olinga ko sala ba buzo ba ozo sala na minito ce qui peut belle vie bana ko tindo kaka ndenge na sima caméra ozolo ba belle vie tinda ke belle vie tinda yo te yo ba beta yo karakala donc milliers na yo belé bato longola na ba groupe à WhatsApp pona nini bazo banga so disant que imatir moko 00 nga kutunde na zabo na yeba na ngati na mona na nga malonga te ya bijou ya joua ka joua na nini yango toke pa ina tozonga toke pa ina tozonga nini yango bijou a joua kana ba pema ba nini ozo sentir kaka ke non dire muto azo yekola koloba est-ce que bijou yo ko kiko sala face na belle vie sur tous les plans au kiko sala face na belle vie azala patrona te yango na bana ko futo tete kende na kimia les problèmes ane ke no kende na kimia vérité eyebani ya koloba ke no belle vie abana ko futa bino te belle vie abana ko kotsa bino na ba film te belle vie abana ko linga ko konini bino bobana ko sala musala oyo ya tindaki bino te mais bino ndenge bobandaki wana bobana ko linga siko ye aya na ngambu na bino lokwa mama loketo aza na ngambu ya batu o bayaka kolobela ye apuya ka bango mais dans la vie parfois il faut que ça la différence non yo kanisi que nos façon maman loketo azo me mama kambu na monde à théâtre ou bien na réseaux sociaux dites-moi l'élope belle vie a zoapé comportement ya maman loketo bino boko pe na réseaux sociaux ou encore na bino ba artiste comédien boko sepe là théâtre ko kufat c'est-à-dire que nos théâtres ceux qui ont résisté pour na belle vie na bino nyonso boyebite ke no mama loketo ndenge azawana ye akoperaka na ba koti forte na ba koni mama mais ça bomi musala sa bozo e bangote ce que boye bisanga ke no lelo pe belle vie abima pe azwa pe image lokola mama loketo ya ke no ba chroniqueuse et que ne pe ka bongo parce que ça bon mon até ke no de bo simba mutu c'est-à-dire que no ezaki moment moko ya koloba ke no to soutenir ndeko oyo alingi ne buzo baté bon comme la batou ba film batou ba tala la bijou la reine yo za mutu moko te okoki ko vanda o boake la belle vie nani jeton reviens sur terre ngana o bangela ka karaoke rango kuno keye pona nous au départ aux ana nous mutu ya songi numéro 00 tozawa karaoke ngana moni place à éducation te donc mutu moko sans position bozena babengi nga soit disant moi si moko babala bapese la dot bomon muto azangi ko maîtriser libala na ye comédien artiste moko depuis ce qui série à CD ce qui a CD ce qui a cassette azo sutuka jeep lelo est-ce que boki ko imaginer alors ngai yango nazo baka ke no belle vie azuka délivrance
yango zomona na ngambo ya Belleville yo artiste koya koloba te que non je suis famille Libota. Non. Toi yaka babengi yo jouer bima kende, that's all. Koya koloba te que non je suis famille Libota banda koluka babiloko moko banda koloba loba. Po ba mona non, bino ba artiste ne bozo bebisa image ya ba artiste. Bo bebisa musala ba artiste. Musala na bino moko bozo bebisa ngo. Est-ce que bokoki ko comprendre eloko oyo? Mais eza na batu oyo ba obetele maboko. Eza na batu oyo ba obenge ba pesi mbongo abanda koloba di n'importe quoi parce que ba ko découvrir que non, yé lorsque o pesi quelque chose juste kolia na komela o panzani. Monda lelo ba somo na biloko akolia so olia pe poison. Monda lelo ba somo na biloko akolia poison bien. Et pas non lamba raté. Oyo lié wana. Soko sali musala na yo bien ba futi o ko soma ngo pe olia ngo pa na yo. C'est-à-dire que nos bozanga ba artistes comédiens mususu bazanga ba discipline hein. Beaucoup fois quoi ba ntaba. C'est-à-dire que non ceux qui bevia bana ko pesa ya bana ko melisa ko be ko lier ça e. O lia pe o mela. To lo bate que nos ala pas Belleville o lia to mela te. O lia o mela. O tambona na Belleville. Siko Belleville a pesa ki o espace te ya ko lo ba que non musala ozo sala wana ya ki atalaku e bana ki ko plaire yete. Elle n'avait pas voulu valoriser ça. Des problèmes. Et pas Belleville au liate. Au lia. Pourquoi on a un niveau que le baquet non soit qu'on sokola ta Belleville na qu'on sokola nandimi atalaku nandimi sankara. Et ça est pour nini. Pour lia qui peut atteindre sous au lia qui a mike au lia oh peut-être Belleville a pesa yo kaka ya kolobatika pesa yo mais ça qui te que non au sale musala oyo bana ko luka. Peut-être silence au peu Belleville à Zoa qui est pas na yo. Ba film ba zo koti sauter. Oh boy nini te. On dirait aux zate. Ba o monote. Et ça qui peut-être manière moko o alinga qui peut ko s'écarter na yo hein maman. Hey. Yeah. Bon aimer beau part. La grande famille bon aimer beau partager toujours solo là. Bon aimer beau partager toujours solo là. Est-ce que bijou lelo okoki kokende na kimia te yango nga na kamwa ka mutoza ki kotoyo babengani pe yo te peut-être batala ki bamoni ke non oza na élément moko boye à craindre bato babi ke non il faut to gérer il faut to zala na donc to jumeler to tale to veiller sur elle avant réputation na biso ebeba c'était au moins ça pour na sima ba sortie médiatique na ye Belleville banayi ko zala insulter sorry si ma ba sortie médiatique na ye na sima wana Belleville banayi kozala insulté. Moi je ne pense pas que non Belleville kotinda mutu alobi que non kende ofinga boye kende koloba boye et si longtemps ayebi que non lorsque akotinda ye ba retomber kozonga et kozongela nde ye Belleville yango mona ka place moko na linga batu bo réfléchir. Déjà mutu o alobi ke non na koswana na stade Mobimba ta boza fulu na koswana na stade Mobimba. C'est-à-dire que non il y a déjà za mutu ya maiwana. Il y a déjà za mutu maiwana et pesa meli pe mutu nyonso tuté. Pour azo pesa accès à koloba ke no bokene bo finga o ekoya eya. C'est ça avec Mama Loketo. Bokene nango ka bongo ya autoriser ka bongo. O ekoya eya. Tu vois? Ce que pas Belleville za bongo te. Et pas Belleville eza bongo te pona nga kutu na sepeli na ya koloba ke non ndenge ibutu yango na Belleville na bijou balongwe bango moko pe babimi balobi vérité ya koloba ke non afuta biso na musala ki atala kute et akotsa ka pe biso na ba film te tozo sa ile musala dire ba osa ile musala ya makasi musala nini ya makasi bozo sa ile Belleville musala ya makasi eza musala oye moko azolala na butu te azozo inspiration okomela batu ya kokomela batu ba fan na e filme siko musala ngo makasi o bino moko bokende ki bo se plonger nango bino moko boke bo bimisi mitu na bino moko bozangi siko mi pesa valeur ya kobake no oza artiste siko ya Belleville eza nini mais na place wana pona nga na place na bino boke okende boke na kimia esa bien. Pour Belleville peut au monde peut place au thé abîmé à l'obi que non la patronne a zo confirmé en auto monde a kangoté. Ba comme on sur la patronne ba Poutine de l'écriture ba comme on sur to pesa e sur les réseaux sociaux. Na ebité ce qui est mon quoi lo bakango ou encore yemo quoi valoriser kango hein. Ayoka kango parce que aux star. Ce qui va pèse au combo voilà. Ce qui peut se payer na combo mususu it fine.
Mais nga na mona te place au Belleville à beta katolo la patrona. Jamais. Ce qui yo wanga ni nani Belleville lo la patrona. Kaka yo muto ya na kombo la patrona. Ce qui yo po ya na kombo la patrona te. Batu ba pesa ye kombo la patrona. Yo po landa pe ka kombo anati. Pona sima on a pe on li ata ndamu. Peut-être Belleville a pesa yo ya koloba ke non oui, on est ensemble to li ato mela et voilà. Mais ya kotinda yo ndele e bane ko lekate. Ya kotinda yo ke no ke ne ko funga ba ko ke ne ko finga batu kuna zombongo yango wana nde bane ko lekate nde yango oyo bozana ba rage. Bon comme le quoi ba mbuo ba lo ba les chiens les nani ba chien enragé. Siko ce que ça qui volonté na bino, ce que ça qui inspiration, ça qui contexte na bino ko lo ba ke no to zala ba tala ku ya Belleville. Oui, bon que n'est pas maman loketo. Ye penza a on dit mama kambuana ya keno bo ye bo lobeli ye bo défendre ye kaka bino sous ne bo ko finga ye. C'est pitoyable hein badeko, c'est pitoyable. Artiste a joué dans moment ya CD, a joué dans moment ya cassette. Artiste a bima malgré que non a yebi pe ko jouer théâtre té. A yebi té. Azana nous na somo ya biloko ya kolia, azana nous na somo ya kosala nini ya komela. Azana somo ya jeep. Yango na boyeba na kana nani na nani kuna ya na basi bokangisa ka pap nani mama epela wapi. Hey, bino. Mozilla. La grande famille, vous aimez vous partager. Bandeko bolandi likolo akolia na siècle ya lelo na monde ya lelo Zambe pa Belleville pe olia ba yaya obenga ye pe puti obenga ye la patrona yo kadi se pa mutu wana ndeko za esali ke non et comme étrange c'est étrange hein beaucoup na personne ba pesio lelo lobi ba pesio te et oza problème mabende yango wana parce que ça déjà mutu mona ni ke non za na virus. La grande famille, vous aimez vous partager. Vous aimez vous partager. On est ensemble, tous Zawana. Tous Jali. Voilà. Et ça, y a des bijoux, hein? Est-ce que vous avez des bijoux au Kiko Wanga na Belleville? Au Kiko Wanga na Belleville? Hein? Ok, na ti musika kolobakeno ata saki na komemela, eh? Obenga est déjà la patrona. Yeba keno yo ndozo bima kizengi. Donc on peut pas koloba kizengi bino bo comprendre kizengi bo kanso nge ba insulter bino parce que makambo bo sala wana c'est ça ba bizengi. Ngongote. Ya. Oketi na musika. Atako sukola Belleville na osukola e. So kuna pe okay yo lo babongo. La grande famille, parfois, ça fait très mal. Hein? Les artistes et comédiens, beaucoup c'est la bacronie foitité, beaucoup c'est la bacronie mamate. Hein? Ba jara batuloko ba ibutu, ba jara batuloko ba bijou, ake koto asalibo, ake koto alobibo, mutazo baluka. Baza batumoko il fallait boba na ko écarter bango. Boyebi na série ya ba CD, série ata ya ba cassette. Bino ne boye ba ko cochonner ba. Bino boye ba ko cochonner ba artiste o ba osa buzo ba te. Hein? Oui, façon ba écarta ka pululu. L'artiste combien ba écarta ka e ba écarta bango. Pourquoi ba ozanga ta ko écarter ba tuloko ba bijou oyo. Ba ibutu o bazo ba obebise image ya musala na bino. Lokola vous êtes plus doué na kimutema mabe na ki jalousie et puis vous êtes plus limité na mayele ya kibomoto. Yangwana bo zo ba tuloko ba bijou bo valoriser bango na babiloko moko boye eux eza na tina te.
nalobaka ngo awa et puis nakosesaka koloba ngo te ti soki ekozala ta ke non oza na document te oza na papier te ya ke non otangela yango classe te okota te elingi ozala bien mais lokola Congo na biso ezalaka wenze batalaka oyo boyeboye banda mpe tipeseri ya basede na bakaseti ti mutu oza te oza artiste oye na ndeko na yo nde place mpe théâtre ebeba nde place théâtre ebeba sikoyo nga nasepelaka na Poutine mpo nini parce que asalelaka sentiment te asalelaka sentiment te Poutine botala théâtre oyo touti kosilisa oyo ya nani ya Assime botala tableau ya Poutine lorsque alandi vini libanda na mwana botala tableau wana boko yoka boko mona keno ki professionnalisme eza na ngambo ya Belleville na ngambo ya vini bakoti na ben ya keno bango nyonso batu mabe siko ba oswana so yebi keno batu soki boza mabe bino bosali likambo moko boyebi keno eza mabe suka nango tango bakokanga bino be suka nango tango bomoni keno awe bandi koyinda boke mo beta beta misu bino moko Belleville na vini babeta ki boro wana bota siko eloko sepelisa kinga tango siko Blaise akuti bango ba osolola yo ki tout à la fin des comptes Blaise akei ekomi bitumba ya nani ya vini lisusu na nani na Belleville Belleville abotoli mwana e pas vini abotoli mwana e pas vini vini au mwana ndio ba bomele mwana kuna parce que makambo ese indi beta mwana tikala na ye donc c'est-à-dire que non innocent ya batu bande ko boyebi ke no mwana na za mwana muchopi yende penza omo ya nani yende mdoi ya nani ya Poutine ye penza nani ndoi ya Poutine mwa ndoi penza ya Poutine aza mwana ya nani ya muchopi aza ngoma mwana ya muchopi yende ndoi ya Belleville donc mwana batu wana na ebite soki bafuti combien mwana nyokwami Blaise awelela ye mabe Vini awelela ye mabe Belleville awelela ye mabe bino kozala famille libota gu Belleville abotoli mwana Vini azolanda ye bota ndenge Belleville abetaki mwa likolo ne wana Poutine tozo yo wapi donc rage azala mwana na maboko moya ko gifler Vini ezate afin ka geste na mo likolo wana pena Poutine moko za aventurière walai moko Poutine azala ka aventurière bande ko bomona ki place wana tango abeti Vini likolo zamela na place na zongi saki na lali na sena ko seka na bite oyo aza mama na aventurière Poutine siko botala mutu abongo bino bozo ya koto bozo lobele mabe bozo finga ye kuna zo sala film ne azokota na ben bo bimise pe na présence te di bo sala ndeni po bolinga mwa sote Poutine za mama na aventurière atinga mi libala batoni likam bomoni batu lokwa ba Vini Blaise pe papa Blaise ana pe aza vraiment aza pe makasi papa Blaise pe azo jouer très bien donc a jouer donc à kota ki penza na personnage et puis aza pe na maloba vous savez kozala artiste il faut des choses en art de parler azo répondre Belleville azo répondre Aziza donc yo alors c'est au moins ça yango mona vision ya Belleville eza kotala artiste nini o ngana ko travailler na ye o ya ko pesa nga o eloko nazoluka o ya ko pesa nga stress te ezaki ibutu te ezaki pe Belleville ezaki pe bijou la reine te yango na tozoloba abima aya koloba tout o ya koloba parce que ba vidéo eza abenga Poutine la patrona andima ki mukala andima soi-disant atalaku andima tout nyonso ya lobaka ba finga ka sur les réseaux sociaux andima kango chose grave azo bossa na keno eza sur les réseaux sociaux si s'agit to bimisele yango to ko bimisa si s'agit ko to luka ba vidéo wana to ko bimisa ngo pe to tie awa très bien
ezongisa sens na ya kibomoto. Alors bandeko o bozolanda biso bokomela biso te ke no botika bango boyoki audio na tieli bino boyoki bino. Alors siko lorsque boyoki audio to vanda kimia te, nous avons des vidéos où abenga Poutine la patronne sans pour autant Poutine kotinda ye. Plus loin le bata ko sokola Belleville na sokola ye ko mememele ça qui na ko memela ye Belleville tinda ka ye. Allez-y comprendre. Belleville comprendra que non image ya mutu o ya obebi sa réputation nanga. OK. Ok, mère bossier, femme d'affaires. Boyo kabino tembe bochaka. Botika na bino bakombo wana ngala patrona. Bolandi bandeko. Ngala oloba te boyoka. Na yebisaki bino keno bijou azoloba. Sortie médiatique wana na sala ka ngwa analyse bo comprendre nga te. Ya ngwana ifona sala bo comprendre nga. Alobaki mabete non babal ezaki ana babal perdu ezaki na émission wana bolanda botika na bino bakombo na la patrona mais obenga e la patronate obenga Belleville la patrona bomoni makambo ngona ebisa bino ke non toza na matière à bijoux na sima zoloba azoloba eza na problème te aloba biso to bana koyaka kozongisa ba vidéo na ye oya benga nani Belleville la patrona so yiko sokola Belleville est-ce que boki ko imaginer Belleville ko kiko yebisa mutu ke no ya ko sokola ye non c'est-à-dire que non akenda qui plus loin c'est grave c'est grave. Toujours dit père natambola kana makolote toujours dit père botika na bino ba komwana yo la patrona bomoni famille bota soki maman bébé ça zo sala analyse ngana yaka ngulu te je prends mon temps à étudier na moni bo so ata mutazolo babwe na oyeba ko na comprendre déjà que non la personne oya zolo babwe sortie médiatique nezaki déjà deux balles perdues abana obeta ba bordi bo comprendre te elle n'était pas vraie. Alors orgueil moko boye o bino bo comprendre je suis une femme na comprendre ki yango maman bébé ça lobi na mabete alobi mabete atanga ki belle vite mais ezaki na ba bordir assez so comprendre que non mutu oyo azo okene na ba bilo moko ya bien te na ebisi bino na lobi azo loba akende pe kimiat biso to kwa ko ebise nani bijou kende na o kimia esa elo te kende kimia libala na okutu na okokaki ko maîtriser ngo te. Ce que vous avez dit que nous avons fait pour vendre la kimia. Obima ki obina ziba mbasu kuna okesiko kuna ozobenga kuna la patrona kuna ozombasu te. Likolo kolia. Na ziba mbasu na ziba mpese. Ya yo moko ya buzoba na yo moko ndo zwaki bambasu zwaki nani parce qu'il y avait personne à tindara abana o tinda yo. Na tiki danga ba makambo tiki oui mais kuna okeza ndeni. Momo na teki de no bandeko moye ka totika bato ezate. To banaka koya. Alors, t'écoutez prochainement. Bisous, ciao. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.